tomona aza tombola donc awa tokota katote gambela kota so katote mi ba misad ba chemise yango très bonne qualité très cher internaute balit biloko tosoma na limité tosone mindele ballon comme ça $60 na sombi wa bonza 280 na ba transport na zona $200 na ba moto sur $205 na ye nakati ba chemise na ngani ya boy so na lati licha ya boy na mutati licha ya bangelingela katonga leki pona nga mono za fier ah tuzana tana ba friperie betango sepeli ni mo sa publicité la ma voilà oyemba mkomsale kande bata ba polo mo réel ota ba polo ba polo pene oze katote yo pena ville tokela ukena ville bananene akenda ti bananene tokenda ti e bananene ukena ville na bana ba 93 kimana tokomisongo ville ba biloko nchulu kaka awa sko ezala ba qualité ba Tommy tozana ba pu ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika. Bonjour, bonsoir, la Balagno, c'est Abisso Podcast. C'est toujours moi, votre humble servante, Elmar de la presse. Il y a beaucoup de Mathieu Bélé, autre Madi. La plus courte de la poste, mais ça, comme à la Maradona, toujours dans le milieu. Je vais vous remercier émission, ça remercier, bateau, ça la pour que tous les candidats sur ma télévision, ma téléphone, ma tablette, c'est mieux le coup là, mon patron, mon boss, Roni Malunda, mon boss Yannick, Malunda, ma sans oublier aussi notre boss, Jacking à Londres, pourquoi pas. N'a remercier directement, bateau, c'est l'Arabie sur le rôle là. Maman m'a tout continué à mort, voilà, famille m'a tout là. Pourquoi pas ça mot dessous notre mère boss maman Laura Chou mon thème boss live Matuila sans oublier aussi mon vieux Afo Diabakawa mon bali maman Brigitte depuis Grenoble bambote vraiment na batutu basabona na chaîne ya biso podcast batu o bazala vraiment sur lancer émission na biso batala rango bana e bandelki na suka ba laikaka ba commentaka ba partager vraiment je vous savez parce que vous allez dit le bara TV za radio te nous avons toujours na kati ya commune ya Kasavubu où nous avons précisément na grand marché où est na marché Gambela la fois passée nous avons une mission il y a découverte de la na Gambela il y a pas pris à biloko les ala kaka comme d'habitude lelo yo toye ko faire découvrir bino nini e bon mama na marché Gambela beaucoup plus na tombola to betali solo ya tombola lelo parce que donc, il y a déjà na 7e, na 9e risque, si je ne me trompe pas. Donc, mon arabisika oyo, on a biso ba teka ka ba ballon d'occasion. Et où ta ba Ngwanzu, où ta ba Chine, où ta ba Allemagne, où ta ba Angleterre, où ta ba France. Donc, maintenant, il y a solo et biloko et tali tombola. Mais ton préféré qui est là yo, to ya bisika oyo ba on a biso ba somba ba ballon ba on katele yango. Donc, yeba babalo basomba kadi bakatra yango so bazora bénéfice en 100% ou pas toyeba soki bazora ba perte na copie ou pas tokota tout ba article o bimara na tombola parce que lelo yo tombola esungaka biso par rapport à quoi différence ezali sona ke zandu na somi short na leki na TV liboso na bino soko lulu short wana o balanga tia foin ngesomo na zandu mais si on a sommé l'eau, moi, tombola, tant on talingue, brillant, moutou, on lui commande, on dit, c'est moi encore. Puis, ben, c'est au conseil. La différence, c'est Ali. Biso batou, tu l'as tabila, mais tu m'as dit, tu n'as pas de ballon. Maman a vu son autre ballon à l'époque. Puis, à son âme, à côté, ça la technique. Dans un master belé, dans un Éthiopie, à Babel, on a bien bilama la gamine, la télé là. Ezaki, c'est la bongo. Mais les gens qui sont journalistes, mais la tête tombola, les Tchopis n'ont pas la moi à âge 8 ans. Sur la réseau de ça, dans mes séries, ça la presse, on a bien là. Tête Kabilama, la tête Kabasak à l'époque, et l'ongle d'ailleurs bien. Donc, c'est là, mais ça, pour tellement tombola, ils ont la chance de la vie. Très cher ami internaute. Bon, la porte au style Naraga, vous voyez, baraté, et jouer un rôle, mais. Batou Soussou. Maman a bilo a tombola bilo a tinate. Ah, c'est bilo a tin. Nga ta nga katote. On a dit katote c'est pour ça c'est mo a tinela nga. Ba mo na ke elle manga la te la mo a tinela nga. Mais nga la vie na nga tombola. On a collé na coude ya ballon. Et nous sommes ba na 9e miri.
na futi farti sobi balo diso farti farti mabonza moto etinga na busu jana topi na kiti na kati balo kankaka ya triage na te ya solde na solde sozo kiti na kiti on a beleli yango na mungo na bela bilamba dans le moment tozo visiter ba yike totala ba article nini au micro minele ba tinde parce que biloko na biso tobole za beaucoup plus bitara Allemagne utara Chili utara Angleterre na Londres France Paris ba Belgique donc tout consort ba pays c'est tout il y a étranger donc quand tu as déjà wana ngala cameraman nga boumna ba article ba bi ma tombola très cher internaute nasali entraîner nga toute la période ya elanga bino moko mona wana ba tisi wana ba tisi donc soko simi tisi o sasi be tisi tisi pene tisi o za zalute boli misawade wala bi watombola ya gâteau na fingi bino te mais molata so za tombola tisi et puis na boki misu to a période elanga biso lo kimanga malili ona ka malili te ballon ba article o papilo vert o bon na griffe eza ya katote très cher internaute bana poto bon mona bino mo la préféra qui est dans la grand marché Gambie parce que marché Gambela base yango za tombola o bi ra tombola bwaka o bozongo biloko mo atina te o za biloko valeur tozo ko avancer to koti siko na pavio ya bilamba très cher internaute. J'espère que maman a été fait ça radio te maintenant ah ouais ça va article ngambo za bana lelo yo bana na biso ba mosa beaucoup plus ba zelo ba beta ba bale kokoya okena katoso milamba $30 mwana kolela ma $30 pratiquement impossible mais tant que moi couper moi 5000 beta ba shit di paya kuna di 5000 mais qualité pour visiter bimo mona bana poto na mtu ana poto ngana na king complexe ya tita ta iloro tombola na mwana moi ça ajo c'est moi pour le moi noir na kati moi sandala bien mwana ngingite l'autre c'est le ndenge nini ballon et ça ko fonctionner dans notre capitaine et puis côté la bino oh pour la biso sportif na mesala oki mamango chaque dimanche ngana na sportif na tika sporté ata ma journaliste wa yeba yebi akwa na dojo na sali lit na sali judo na beti bale dimanche na lamki 5h na poso ki mamango bon oki mamango yango bon muna bana poto bon oki mamango yango to visiter toujours to kosi la pavillon to kengera nyos to mona aza tombola donc awa to kota katote gambela kota so katoso mi ba misad ba chemise yango très bonne qualité très cher internaute balit bilo to suma na limité to sona mindele ballon comme $60 na sombi wa bonza 280 na ba transport na zina $200 na ba moto su $5 na ye na kati ba chemise na ngale ya bo so na lati licha boy na mtati licha bangeli ngela katonga leki pona nga mono za fier so bo pote le mo lati le mo ba ya bien mais bo za 4 personnes ngona o gambela to koti bo mo na bino mo ba qualité bilamba eza kopi nga na sali ba bébé longo ngala bébé mais wana Ethiopie niveau 0 ngala teke lamba na aja 8 ans 16 ans le lo mi journaliste mais on néglige gambela te fona ça spécial émission baba découvrir gambela eza marché moko boye et dans le banene grand marché lamba awa kato pandara te et reçoit tante et on résiste te ba kato et zika yango mo tokoti bambati a suko a pantalon a ba jeté a pantalon tokoti ba pantalon ya tombola à l'époque ezalaki soki osombi ballon ya pantalon bilo manakati emso mona ba bongo chaînette na ebiti so bimaka kaka à l'époque ezalaki bongo si ballon emisama biloko na kati mais lelo te mindele bango miyibi pe mundele lati elamba me nafa lala contrôler abimisi me mindele kala atalaka kutu te alingi te baoso pose biloko mo ezalaki babambi bango
biloko mo boya lokwa biloko donc mundele alati abwaki na porte congolais aza na kude ya loko tekangisi emballage atinda kini melelo asu bongo te eza ba prise ya dépôt eza kuna na poto mutu alati elamba aki babite ate mwa 1 euro atie na poche mutu akosomba classe atina na Kinshasa yango négligeable bilamba tombola te omona bapantalon bibo bazala très bonne qualité na couleur ya bon olati pantalon oza yo moko olati mbati oza yo moko bimbo tala eloko ya bon bana poto so naloba mingi na okosa bimbo sa bacommentaire tovisite lelo baprise article eza na marché Gambela voilà yaya en tout cas bonjour olingi nga teka na yo obe elongi o te musu jano Éthiopie basaki na 6 heures nabelela so desaki 3000 bato baso barobe natika kopa ngo me osane lelo na yo visite siko bayike na ngai ya Gambela pisi nano ide kopa ngo ekendeni kope ekoma nango mpasi me tovivre kaka kope ekoma mpasi me toteka kaka tombola ti lelo totiki mosala te tozalaka nasi yo moko moi bilamba yango ebele totekaka mombongo toliaka moke yo ozaka kopa otrie to koma okata babalo totriaka bapolo ona be mama otrie ya mopo yo sumpele opa na ngame oke na ngo bongisango na be longi ona yebi longi nyonso ngame voilà ya mo otrie ce que vous otrie na ba prix otrie ba prix otrie la prix nyonso elanga moso bokoza 3000 moso 5000 moso 2000 yaka ne yo otekela ngo po tia mileki likolo voilà animateur animateur Léopard oui yo anima na nini na Renaissance pe to na Léopard na Groupe Lumière matrini beta biso bon awa betango eza TV eza radio te kasi lokwa na iye na moto za animateur beta tole ba mondialiste tala Portugal a biki toza na temps ya bafriperie betango sepeli ndenge osa publicité elamba koyemba mokongo aleka nde bata bapolo montréal ota bapolo baki polo pene oza trato te yoke na ville okena ville bana nene akenda te bana nene tokenda te bana nene okena ville na bana ba 93 kimana ville babiloko enzulu kaka awa siko ezala bakalite babi awa boteka biloko bote bini boye bombi bote muta mili bana boye gata totiaka bopona moi po clia soko aye totiaka bopona moi batole ya te ona okima moi voilà oyo 100% Léopard oyo 100% Léopard lumière yango oyo donc osamba te oloba te mokili eyebi 100% Léopard lumière donc oloba ebele eza te apart ça mosala na biso wana koba biso mosusu yango totekaka elamba forme tobotaka etendi donc ya fitique na biso partout tozalaka il faut oyebaka bango batekaka elamba apart ça baanimateur donc tobetaka na gaz ya babiere bato balakisaka bato mpe tozalaka kati ya news donc oyo Congo mpe baanimateur ya Léopard esa mpe semo tomoni bino awa fai biso mpe bien tosololi mpe parce que bamosusu baona na biso basosoma donc topesi ba prix baolukanga na oya na bango esindanga suma short oni short ya tombola nasi bema fe ya tombola ya prix fixe te eya nde moya legalité oyo bango batiaka suka 10 dollars suka boye tombola ya prix fixe te tombola ya sela kude na yo eloko so babono mpe prix 30 000 osoma ya 10 000 tombola eza bongo bawe mpe prix 45 000 osoma mpe na 8 000 tombola eza bongo kude na kosola na yo nde peso makambo biloko mo te eza négligé babwakaka oyo biloko négligé te biloko babwakaka te eza forme oyo elete bayaya yango balobaka yuma ya kato yanke na tombola baloba bongo pamba te mpo ani kudei kato otutana yo kola tosafe nango oke nango esafe me okuti moto akoteka efe alati yango ateki nango efe moto akobula ya moto alati yango olati osala yango fier akobula yango na moto me tombola ezalaka te tombola so ete lamba seka piesira comprendre omona na mutu te okotutana na mutu te donc oza yo moko avantage ya tombola yango wana osomaka biloko mpa mindele kuna so arrivé kwati ballon ebi mabe bosuka na baonde so okati ballon ebi mabe ozonga nango kuna ya evine botala biloko ndenge ebimeli na ndenge osomeli biloko bakochange yo ballon mosusu ezalaka bongo obakisa moi obakisa ebete me moi efisi ya mokie bango bayebaka article mosusu cantonnaire eyima bayebi yango bayebaka bayeba siko bapesa okokuza mpe na ballon mosusu mpe boke mpe boye osepeli
udia ballon musu pe boke pe boye oleli ozempa mundele apesi eloko musu etendaka bongo me ballon nde makambo neti nga somo nga lati so bishisho loboko ya musu sapatwa notamwa nango te banda likoti ya senga taka tombola peso ya temi boye ati katon ati tombola to ma différent yo mayangwe ngoma pendaka ete kinwa est-ce que tombola pesa na ba griffe parce que bi katon ta ba griffe c'est tombola pesa na ba griffe tombola ya ba griffe oyo leki na katon na ba yoji na ba HM na ba Tommy na ba punda na tombola na katon te na tombola tombi ebele tu ba Tommy tu ba Ralph tu ba Gucci tu ba DG Gabbana tu ba griffe ebele donc le ba ku te on a katon so ok tout à mettre boulot oya griffe mo ya yoji pour tout mutu te bando la tango bando tambola muntu pe mutala tango azate mais tombola kato so sumele ba griffe so la tango okuta na 2 personnes 3 personnes 4 personnes présenter les biso ba article bien population ne fane raté donc o bene ezake raté très cher à mettre note to visiter toujours grand marché Gambela donc babi awa makambo ezawa donc voilà ezawa dola tombola mesa yango oyo azoza tombola mesa biso yango o mono mutu ayebi to kancha kato me tombola net ba onyo so yebi to kancha kato me ya tombola so do abana tombola to kona tombola to vivre na tombola to liaka na tombola to na tombola donc mutu ayako ape ndisa mabe azate po to abana mbela toujours mbela forme ata musicien bayebi Gambela ni makambo eza mise musu bayaka pe le makambo sumile matene ba mise ba ferre ya ba Fabregas o bana ndilo bo beta febete ba yikita ba jean ba kule bayaka Gambela bakinda zando te po Gambela ndi makambo to bila mise bayaka ata ba jogo ya biso beta ba balo bayaka ba otekama o baba banani baba bango tu bayaka wa ba Glodi Ngonda ba makusu bango tu bayaka pia forme o ba botine bango ba fuma ya Gambela donc Gambela ni makambo ezate ke o to sala rato ba polo ba te ko ba belé ambanga pasi yaka na terrain où c'est vivre makambo zo leka so yo na copa ballon c'est pour combien des années na copa ballon na ko ba déjà ba 10 ans na copa ballon oyo futaka ndaku bana batangaka ngamona vivre awa makambo nanga tu awa donc finalement bimeza awa pour la musa musu te donc cop nanga yango oyo ya elamba donc terre elamba na ba client tu ba katina ba palais ba benga nanga ba chombo ndeko nanga na oya bomanga eloko bomba ngai pas doit se peine ba bibino be collaborer na ba boutique d'habillement bomo kota ba biloko musu c'est tout ngani tu vois le bibo c'est le contraire entre temps ba ta boutique ni ba yaka awa ba chemise bien ba short bien beaucoup chona ba maison ba bango ba kuta tu boutique mais boutique de ma bango awa ebele ba to ba boutique oui vie fo ba yaka awa o ba ta zando ba ta victoire ba yaka awa surtout mingi victoire ba chemise musu ba shona mu na victoire nda ya tombola ba yaka awa bango ba sombi ba repasser bango po biso on to na boy to so bango za ka chiffonner to repasser yango to repasser de chien de to repasser de chango boy non ouais ba kiza eza ballon non ouais ba ballon en fait donc la main le faut tirer la main ça va faire sans faire à toi tu no chicho va bien donc faire il faut tirer la main il va pas repasser il faut pas repasser on tinga mo mettre repassage nga mo remettre demain tout le monde is awa nga mo repasser yango to za na télé na biso ça na lopango awa na irebu nga mo repasser ka o pullover short pantalon tifi nga so repasser le yo OK sous pressing te nga c'est bien repasser la mo OK sous pressing te on va venir été la pressing ba ko sa biso na ki na Gambela na ya ba to ba kitambo ba uta ba bandal ba uta ba mete ba 17e miri ba lemba ba ya awa ya repasser ba ngombe ba olata ba valise ba sali ba yaka bayaka pina awa bien ne ba repasser bien ma za semaine mobimba bayaka ata magicien so akalamu bayaka awa na bien ya bango o ata bana lundi ti samedi o nango awa dimanche to fait les boulot aki nango parler donc ya o bebele ti a pina do makamudi ça indu sa pina ta mbela nde indu si mutalila kota pa so ba bien ba sa ndeli référence à hier kota référence ça kaka okina presque sa fobu obi bala cho dia se Éthiopie muso bo dia se Éthiopie so dia se mu na wana Éthiopie so bo Éthiopie okoti na Éthiopie okoti na kata wenje
et l'autre dans un posa oh liketa ya cuir oh jaquette à jean oh pantalon tifi oh short oh décalé donc c'est ça et ça ce qu'on va péter mais c'est ma qualité il va péter là tu dois au boy la bibi boy mon mtala tango la bibi isopaka so biso ambe yo boyé tant on a dit short et na gambela au tambola na passer par là oui oza yo moko parfois bien quand njoto so si mtu ya tombola mtaboyi ata bendo mona boy mais nga za ba logo oyo o chonga 25 000 à débattre après bilio parce que ba benga o 25 000 à débattre oyo chaka 20 000 à débattre ma short mtu ça wa ba pilo vert chaka ba 18 000 à débattre donc et dans monde yaka ko yeba ko solo là ba peso makambo bana oya biso terrain ya relation to te que l'autre ok libela to te que lo mo bo tant ok ozongeli su biso eninga indusa ozelo mo ya bien tant ok mo pe o lati bo pepete lo maboko féliciter oh osimo jongo te na ko ta gambela na sima na yo oya eso su ma relation na ko la jibu ya licha na jibu la jibu ya licha wa manga bo otala no ba licha là ça peut parce que tout le monde a ba réalité ba bilo tombola voilà aïe 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 to ya kato hein monde licha awa tira ba licha to tira pose la licha nto o isa awa eka sima pose la licha o isa awa na kato isa te ba licha o moni sa na kato isa te tombola ba vérité oh non ebiso o moni o tombola so yebi to ka cho boutique tombola tala tombola ya zo la pamba tombola ni makambo yango ya lobaka yo moko te mais kato bo trop populaire neti licho na ngoi bakila ba boye to yango 19 000 22 000 20 000 to sera yo kakula ma tu apesi opunya biso ke na pe ngwa su 22 000 kakula ti mo pesa ba article bo sala perte te sunda kakola kuki on calcula par rapport hein oui tombola ya perte il y a plein de différences te il y a do bien ba qualité bien tu as la perte tu vas pas miquer il y a la perte et là lo mususu na road ngo ngamo peni azabu na road suma mfuboye na suma 10 000 te le 15 000 il a 5 000 kolo mais là on a gagné ça on paye 20 000 $20 $15 mais ça la qualité est bien par rapport à ballon na puis Gambia tu vas te la chichu ba ça na tu au mona o chichu mais voilà on a différence biblio ya kato ya ngo ya ballon to mona bote ya kato mais ticket sikati mais tu na mai be mai no soki mais to boya ka bongo te to mato ngola chango ato sikolongo 10 fois et garder ka dignité et résister différence ya ballon to bola ya ngo tu dois bana mbela donc ba yike ba ya référence Éthiopie donc tu as Éthiopie on dit référence moment ya Gambela po Gambela ni dans Éthiopie Gambela dans Éthiopie donc biso ba fi yango donc somme taillé awa on moni de reluka parce que ba ben ba telle émission ba ngaba ya vous avez une très bonne qualité donc voilà vous avez bien ba ya ba ya mo comme moi référence commentaire un commentaire c'est pour caméra ça ils ont mon ta biloko ba biloko no mona o ba biloko est-ce yo yiba ki la ballon yo mine ba bwaka ne baloba yango ça se la coude ya biloko on va ne bloc ba lichabo ballon mais so yebite o kanjo kanto emele ba ya 25 bana poto boyoka lakini chasa 25 000 francs so ye awa mzo ba on a que nous avons le genre 4 euros mais pour le ngo est 4 euros ba 25 000 4 euros ba $20 $25 mais t'es 4 mais na ko tout mutu na mo pourquoi na gambela ba teka bilona francs je veux te na francs pour biso to mettre na francs to mettre na dollar te ba dollar ba doit kende nous sommes en ballon en dollar ba teka na francs nous sommes en ballon en dollar pour aller to recevons en dollar recevons ballon par exemple $150 $200 mais ba pese ko tina 4 donc on te kango et la plusieurs mbongo wana oyo sombeli yango mona fantasha ballon fantasha ballon yango wana na soma ballon mususu ya $50 et bisi nga 5 pièces na kati to bia 6 pièces wana so bo te kango par exemple 10 000 na par exemple 10 000 5 pièces c'est combien bita machine wala mbongo belé
donc tombola déjà tombola te bato wana déjà tombola oyo yebi makambo te neti kino ayi makambo on déjà tombola te napesa kende karton oya tombola kino pe ayi makambo aboya tutana aboya ebima mai aboya na diverse tombola ya bongo na wata pesi mosusu boye okoki ezando bozwi yango te ozwi mpe yango te otamboli mpe ozwi yango te olembi mpe ozongi tombola eza bongo donc awa nde indus ezali monde forme yango oyo bayike baya babukana te babukana mpena te awa nde bombi bato ebomi bayike bana kini awa bakendaka kuna bato ya mboka bao batimba te nde bakendaka me balobi ke bino mo mpe bosalaka bachemise yoka zelasisa question nanga abi bokendako bandeko babelaka bilamba osui mwa jipe mo bafleuri bimoki systématique osala chemise eza solo so balobaka bongo bakosaka neti fleuri oyo yo ozwa dra ozwa jipe wasalo elamba boye baosalango ndenge na balisiere oyo tala ya homme na balisiere oyo osalango ndenge ecouture oyo osalango ndenge oyo osalango ndenge nini biso osala elamba te elamba ekuta epa mondele moi biso tosala te toranjaka eloko biso koya na ballon eza monene tozwa yango tobongisi yango tope yango forme totongo na misa comprendre epepi makambo tosala elamba te tia bigamelo asala elamba akosaka toza machine tosala elamba awa te pantalon kozala monene tokeka barangele babendi yango te inormal bazotonga na couture nango barepase yango totongo na mesa oni mpe teke basimbaki yango po awa ya mbela tona bacouturier ya kanda so adimelo veste onima teke badimine comprendre awa ya mbela tona bacouturier ya kanda mpo mboka na biso nde kaka eya bien te mboka so ezalaki bien baoza mpe bacompaisine osala bilamba toje mpe makambo oyo mpe babalon oyo mpe bilamba mpe ozoto mpe libanda te tozaka ya biso mo awa mpo tona bato mayele ebele ya mboka oyo ya bato ebele mayele ya mboka oyo eloko bato ya gouvernement ya biso batia mamange bazwa bana mai batia baentreprise tosala boulot bato mpe balata bien nde elamba euti france euti états-unis euti maroc biso mpe awa tokogere mpe bongo elamba euti mpe congo eke mpe france euti congo eke angola euti congo eke malawi ekendaka bongo eloko bazokaka bamateriel na gouvernement atia biso poids mpo tokende liboso olandi tokende liboso gouvernement ya biso nde asimba biso kaka bien toa bacourage toa basoda toa baparese te un kinois aacourage kinois aaparese te kinois acourage kinois alukaka mpenza mpo azwa toa baparese te gouvernement ya biso esoutenir nde biso esimba biso esia biso bacompagnie esia biso baentreprise ebele oyo tokosala biloko oyo biso moko ezala bien oyo topesi kaka maboto ya chef de l'état ata makambo na biso eteke bana mboka eteke bacoopéra asoutenir biso na makambo oyo ezala bien so chef de l'état soutenir biso ezala bien oyo basukaka parce que officier mpe bandeko babelaka parce que bango babelela libela bakimba bamesa po wana tokeluka bango mpe tonga nini so omoni baokende kobela libanda baokima bamesa po wana nini vente par rapport à vente bango batekaka biloko ya bana biloko ya bana azonga balon mosusu asomba yango asomba par exemple $90 fo atia yango ya soldi mpo abenda mbongo so batia yango ya moko moko abenda mbongo te fo atia yango soldi atia yango wana atie mpe ya soldi par exemple 5 000 mpo ke rapide arécupere mbongo mpe ase retrouve asomba soki marchandise yango ekendaka bongo mais libanga soki eza kaka chef de l'état atia biso appui asoutenir biso na oyo tozosala mpo tona baparese te te baparese totema awa te kinois partout akacourage président biso ya mboka asoutenir biso ye abaki so aye na pouvoir tokoma bamillionnaire bacompagnie eyambe ti lelo bacompagnie ezoya te mais toforce kaka na makasi ya bonjoto atake bana mboka mpo kozanga te kolela motu te fo kosala boye mpo ose retrouve mais batika nde kopanzaka biso boye so bapanzi biso lelo awa bato mosusu baza awa mabota ya bango evivre awa baotangisa bana awa bamama mosusu baza awa kufela mibali ababokola bana ye moko kana cope oyo so ntango obengani ye awa aosasi cope omi makambo ontie ndako kitoko te donc oyo yango kaka eza kaka leta ya biso akourage biso ape biso appui ezala bien so ape biso appui ata baparese mosusu bakartier esila
afunga ba compagnie association ba entreprise association ba machine ba volontaire ba za ça musala mais après finir la chance. Merci beaucoup. En tout cas, l'euro lobby est très capital. Tu relouques sur la prochaine émission. Et comme un tobé. Franchement, ma lit. Na ma tanga mo be lobby mais na luka lobby na tango na yabo. Dimanche na beto na intérêt. Na yabo. Donc voilà. Donc quand ta siko ba yiki ba mo be la bilamba. Donc vous restez toujours branché et connecté au ça va commentaire. Tous en a toujours pour nous. Merci beaucoup. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso. Voilà, très cher ami internaute, j'espère que tu dis lelo kolakisa bino vraiment ndenge bilamba etekamaka na marché Gambela bandeko na biso bakima vraiment na kati ya grand marché baya bongo oteka na avenue parce que où est avenue à l'époque même avenue avenue arrêt de bus babis akingasani bakimateke ezalaki sur l'avenue Busu Jalo otozali mais lelo yo bandeko na biso bakima na kati ya marché Gambela baya koteka libanda ya avenue Busu Jalo. J'espère que bon ba prix ya ba article tout sauf rien neto mesala ko sali be mission ba bilokos ni pe ezala marché Gambela mission ya tombola. Donc naka déjà na limité bisika batekaka vraiment ballon est bandeko na biso basomba ba article nyonso bomona oyo j'espère que même ba prix ba ticket ba tia biloko bozo comprendre bino moko et pesa radio te on est toujours là toujours kene vers kochiter mais toujours la sabino vraiment ndenge avenue Busu Jalo ekoma na marché donc nde baza boye baoteka buna sima bilamba eza baparcelle ya bato je ne sais pas soki baadministrateur ya wenze nde baautorise bato bateka a ou pas donc ngai na bino toyebi te donc avancé bomona plusieurs artistes botala en face ya joking donc so oza ya 5 000 francs ozwa joking oza ya 5 000 francs ozwa kilote oza na 2 000 francs ozwa short polo tout confort donc naki ntiasa soko olati se soki oza ndoki parce que soki oza te na sorti moko oza 15 000 maboko na Gambela olata okosomba joking à 5 000 francs okosomba short ya 5 000 francs lipapa 5 000 tokete 5 000 donc voilà totambola ebi cameraman nanga aza même moral nanga donc naobeta lisolo baarticle ye mpa olakisa baprix parce que bino bana poto badiaspora vraiment olingaka beaucoup plus boyeba baprix ya baarticle ndenge tofonctionne na Kinshasa on est là oyo eza solde ya basengle parce que toza période elanga mais sengle 1000 francs mpona biso bana basi 1000 francs olata et puis eza na plusieurs personnes oyo bazo eza plusieurs personnes oyo bazoteka baarticle joso ezelaka coupe voilà très cher ami internaute maintenant plutôt chité na biso lelo toyaki kofaire découvrir bino comment ça se passe ici sur babalo ndenge bandeko batekaka vraiment baarticle omoni vraiment baprix eza bandeko mosusu baboyi na bango vraiment kozwa bango interview par rapport baza en plein boulot baoteka par rapport donc olakisi bino déjà ke te mpe eza radio te ambesi se passaka a na marché Gambela mpona tombola ezalaka trop basé na Gambela mpona nini parce que Gambela eza marché oyo eza marché eza beaucoup plus trop basé na tombola bandeko bakenda so baarticle différent na limité bayaka kokata bango na bango awa na Gambela mais bomona mpesi baotekela eza vraiment propre te esali bruité ya toujours na notre capitale bomona même place esaki annonce wana fulaki makasi na bosi meme kolobela yango et puis de l'autre côté bomona fulu esali bruité eza tellement makasi ana Kasavubu nayebi te soki bakonzi ya mboka baza courant makambo eza kose passe awa donc toza peut-être trop basé na yango te toaki beaucoup plus mpona faire découvrir bino ndenge bilamba etekamaka na grand marché Gambela oyo esungaka biso na talo moke olati donc na Kinshasa soki ozolata te soki oza ndoki parce que na marché bomona oyo soki oza na 20 000 francs olata osomba joking à 5 000 short à 5 000 francs mwa basket moko bata ya 10 000 to lipapa 10 000 edini bato balataka te bakasali te baba bandoki bamilingaka na bango te papa oni tobandaki vraiment na kati bomoni baprix ya biloko bana poto badiaspora je sais que bolobaka mingi biloko atombola eza biloko babwakaka na poto loka bilokos mais ezali na coup d'œil mpo eloko ya bien parce que
De l'autre côté, moi, je vais solder, je vais là. Donc, on va bien là, on a des qualités malamu. Elle va me faire ballon là, alors on a triage, il y a des libérés. Il faut solder à Bella pour que maintenant somme. On sera solder Bellité et fan à bon. On a la salle à côté. On a bête à l'issue, on a reçu mon nez au ras à la côte. Tu fais ça radio, tu es maintenant, tu reçois ça bon côté, tu as marché pirate. Très cher internaute. Tu as plusieurs communes. Tu as la bicycle, parce que on peut marcher pirate. Voilà. Parce que marché Gambela, ils ont 4. On les a venus. Boussou Djano. Donc, on va se baser sur pirate. C'est un marché pirate. À l'époque, ils ont arrêt de bis. Et nous, c'est plusieurs communes. À l'époque, on a eu un parce que commune à Kassavou, c'est commune à Bissou, on a Kassava. On a salué Kassava tout. Nous avons notre groupe Kassavou Bomoro News. Il y a président Philippe Lou, beaucoup de chapeaux. Dans notre vice-président Papa Lolo, dans notre coordonnateur Blaise Onema, notre communicateur Papa Blaise, sans oublier notre coach Fouti la Méchac. Depuis Koto Nezagi à l'époque, bisous de remettre bien les solos à côté Oyo. Parce que les vélos, ils ont à faire des bits à Zagi. On a dit moi, je me place pour les gars, arrête de bis, par exemple, bis, ni tout comme ça. Là, si Oyo Zagi beauté, ça va pas où il y a battu ça, parce que ça a venu pour si jamais. Et puis, de l'autre côté, la maison Tongami, ils ont des cols. Elle est l'école, ma part, on a elle est à la rater d'école. Ma passer juste à côté. Côté droit, c'est là. Côté gauche, c'est la maison. L'école. Mais le loyo, l'école, par rapport à n'importe qui est là, bah, Tongi n'est pas ma maison. Bah, c'est pas tout. La maison location, je fais que bon, mon a. Bah, tu as ma boutique, on a mettre au reçoit. On a serré à ses moules au reçoit. On a l'eau se reçoit et c'est un peu moins ambiance. Nous avons TV à radio. Bandagi de bandeli. Nous sommes en bino. Nous avons fait découvrir bino. Ni. Maman les gars na grand marché Gambela. Vous avez marché mon nez les blagues. Donc on a fait la bonne anga. Na mona na wenje les gars Gambela te. Tu dois ta coup d'œil et lamba. Vrai billet les outa awa. Nous sommes là, Tikato, nous sommes là, Tikato, c'est moi, Kabelenga. Est-ce que là, tu as une émission à CPN? Sans quoi, nous sommes au na tombola. On a tiré tombola à Chamouké. 8 ans, on a limité. Nous sommes ballons en Ghana. À Kati, à Mongamo. Maman, tu as un triage. On a obéi la AO à l'époque. De là où on a Kangara, on a banni au Bossara. On a obéi la Bilamba, on a obéi la Wasaki. Et ça, quand on se rappelle, on va courager. Donc, si on a couragé, on loue au reçoit. Si on a Moïbe, on a Iba, on a et que nous on a remercié beaucoup plus pour la confiance, pour la fidélité, pour la sur le gars, toujours la télévision, ma téléphone, ma tablette, c'est Bino. On a toujours pour nous servir Bino. On a toujours pour nous faire les meilleurs parce que nous n'avons pas la mission à Bino. Maintenant, on a commis dans Kassavou, on a posé dans le marché Gambela. Comment ça se passe ici, l'année plusieurs articles, il y a Tombola, il y a un bilot à Bilocos. Mon bilot, moi, je à radio, pour l'accident que les artistes, et puis, il n'y a pas de là qui, car on est à la awa, il a chuté là, la bandarabon, qu'on remercie, Batu Oyo, Basalata, pour que n'aille, n'a télé ma bonne, à la millier, n'a pas l'émission, mon patron, mon boss, Roni Malunda, mon boss, Yannick. Malunda, ma sans oublier aussi notre boss, Checking à Londres, et pourquoi pas, ne remercier directement notre mère boss, maman Laura Chou. Moi, la Kassavou Batonga, maman Laura Matu là, monter ma boss live, sans oublier aussi mon moutou de 4. Maman Matou Koti mis à mort depuis en veste, sans oublier aussi mon vieux Capolizopo. Moi, na Oni Britannique à Tonga depuis London, sans oublier aussi mon vieux Afo Diabakawa. Il y a un Kassavara, ma maman Brigitte depuis Grenoble, ma Gloria, Gonda, l'Amphi en couleur. Ma grande famille aussi, ma grande sœur chérie Keren Mian depuis l'Allemagne, mon grand frère chéri Tichir Mian depuis France, à Paris,
Ma petite chérie Sephora Miaou la Camila, Wale qui n'a pas mouté, ma sans oublier aussi notre cadet, Andy Miel, Bambout, Nyons vraiment, va soutenir la prière, va soutenir la chaîne, la motivation, et puis bateau, on rappelle là, il y a Robert dans la numéro de la bande de cash, on va donner un bilon bini, et mon moutou de cas, tu peux aussi, Igor Supreme Aigle, Bambout et Belé, Bambout et Moutou, Oyo, abandé vraiment vous avez Lili, bandé bandé, qui est dans Souka. Auto bete na moi elanga ezo soin je suis mbungu moi mpe bangenge na e sans oublier aussi notre réalisateur de basali sabi sur Nzambe ba moto bato nyonso vraiment basabona na chaîne de sabi la biso podcast tous la plateforme et tout on est sur Instagram sur Betty Yabiso podcast on s'abonner on est sur TikTok sur Betty Yabiso podcast on s'abonner directement et nous sommes aussi sur notre chaîne YouTube ici. On s'abonne à Yabiso podcast. Bon, nous avons avantage. Dès que tu lances une mission, au moins la notification est le bimelayo. Donc, vous consommez toujours une émission à Yabiso pour les mater. Nous sommes à découvrir ce qui te kota. Vous trouvez c'est le meilleur toujours. Vous avez toujours branché avec connecté avec Sabino. Ceux qui n'ont pas profité, ceux qui pensent à zonité, Ngaïna Bino. Tu recoutes à la prochaine émission. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo